Impression à biso ezali boye. Tobimi journée à lelo, la police a bandi ko beta ba balle raya ba lacrymogène pendant 5 heures biso tobimaki. Tokolemba te, tolakisi ke biso tozali bana ya Kongo mabela baka, tobeti simbula. Tolobi malonda akovana na tete ya seni te. Kabila lukela malonda place na seni oya kingakati. Peuple congolais a souffrir. Bazo futa plateau en Hollandais, il est là comme 20 200 francs. Tosengi Kabila aluka solution asukola maboko na ba affaire ya Congo. Sinon tokochene exil ou la prison centrale. Biso destination ezali ti triomphal. Na miso tozela na base chango bakali na manji, tozwa ngo poto continuer tozali. Elo na loba. Oui, omoni mboka oyo soyoke la peuple te esa mboka ya kokufa. Mboka il faut que la peuple parce que peuple ndio azalaka na pouvoir. Peuple ndio pesa kati bokonzi. Mais biso peuple tolobi non pas question ya malonda parce que malonda c'est Kabila. Malonda c'est Nanga. Alors que boy gouvernement wana nyoso elongwa tokende na ba réforme makambo ebonga mais soki balobi ke malonda biso to boy eloko to bimeli na nzela eza yango wana jote eloko moamba to sangani to ya to sangana changu to sangani to ya to na changu botela mbele nikola malonda babo biso ba gaz échanger ebile wa biso ba gaz batire biso ba gaz ba panzi biso maete to pena ba malonda libola mama na yo kufa nanga bauti okanga moninga na biso moko fou de faulu pavi kinata ba libérer la police échangère Kabila to kotika ete eza la muka biso to ba kolomboka mais to moni bande ko na biso tango sangana ki bazaki na calme bino to moni attention eza déjà libéré la muka da peuple la muka da peuple biso to ba bangote la muka peuple on to libérer moko ministre intérieur salam salam alamu oza muta IDPS toyebi IDPS ba marcher à l'est muta simbi bango azate ba bani la 10e minute si ba kela pays du peuple pour la muka akobani la muka sa peuple botini ba sode bele ba beta biso masasi na ba gaz ba tokisi ba tuna mitu ba mitu ba les chercheurs ba bimisa bango ba za ba congolais ba refule bango to ba congolais ba saka ba bimisa bango merci la police la police normale c'est autour de JR bon ba bina nzela pa bala tenir la police ba bomba bato aussi la raté mote ndeko bukola lelo so modi biso la muka to telemi MSC to telemi po lelo oyo poto bengana Rosar Malonda oyo Kabila ye na ye to sengi na Kabila azwa mutu na ye Rosar azongisa na kati ya poche place autaki na ye tomoni yango la police ndenge empêche biso bato mwamba bakota boye te la police atika bamakambo azosala ministre intérieur opesa mitindo na numéro 1 la police de la ville de Kinshasa parce que azobeta ba gaz crimogène azobeta ba massas atika eloko azosala UDPS ba marchaki bomona ba marchaki biso toye to simbelo ko moko te ya mutu atika biso to marché za marche pacifique bande ko na biso UDPS kon basala imax na bango to mona ki bazaki pe ini na ba parti mususu bino pe lelo muka boza pe ini na ba parti mususu tozalaki na bango mukolo ya jeudi tozalaki na bango po toyebaki ke eza ba intérêt ya mboka lelo eza marche o la muka bengaki soki bazala na biso bazali na biso to boyi mutu te eza marche ya peuple congolais sengi ke Kabila azwa mutu na Rosar o nyonso tozoleka eza mpona Rosar soki aza na intérêt soki alingi mboka oyo azwa Rosar alongola ye azongisa place autaki misala eza bele apesa Rosar oui ndeko tokende kana toujours ya sécurité bandeko na biso ya IDPS bazaki vraiment bien organisé pendant que organiser qui marche na bango to ba kangaki bandeko mususu ya peuple de oba bandeko tambola na ba machete est-ce que bino pe bosala organisation na po bolande la pe bandeko yo ba koya ko bebisa marche non toza awa la muka za muta discipline
fourmi atambolaka avec discipline atambolaka nzela moko mutu ana machete awa azate toyete mpo tosala badésordre nini boye mais oyo mpe tokokanga ye na babiloko wana biso moko tozoye toke totike na kati ya la police nayebi ke marche na biso eza marche ya malamu policier azwa asécuriser peuple marche malamu mais soki akomi ke kobeta bagaz crimogène omo te ke otinda peuple na danger mpo peuple atomboka yo tosengi na bango ke marche nano ebandi nano te toza mais peuple bazokobeta bagaz crimogène surtout na échangeur balingi bato ya mwamba bakota boye te tozoyeba te soki eza nini. Bon, là il y avait un message pour le président de la République. Hier ça il s'est membre état de droit ya ngote au tozomona. Bon là to yetuna soki malonda na nanga balaki bato malamu. Ndei de pesa ko contester été. Ah na kotambola boya malonda. Soki eza ba chewe sala magi liboso te ba yebi yango na ba résultat ya mabe o ba pesi peuple congolais to voter 3 fois. 2006, 2011, 2018, ba résultat congolais zo zoza o ya ponaki te. Pourquoi ma repère ça me passe? Bito na onyo ko maboto ya na ndako tshisekedi te. Bino so comme la tshisekedi mutu alukeli biso ba na sala bakora mabe. So ba pesa malonda musala lokola tshisekedi akomi travailler ya kabila na gingakati. Azo malonda na tshisekedi ba pele okonza bango na gingakati. Ba pesa bango misala awa te. Tshisekedi ala travailler ya kabila po kabila na roi. Avani na gingakati azo coordonner ba loi et pas tshisekedi. Akotsa biso na buzo ba te za la muko biso to kolala te. On en a marre de l'ennemi. Eza seulement passe ya mutu moko te ezali passe ya baekolo nyonso yango atoye lelo marche mpona biso lelo ezali marche moko po tosenga kimia na mboka po tosenga réforme ya bainstitution po tosenga bonne gouvernance po tolembi mboka ngo ekomi lokola mboka ya baninga ya mwa bakongolais mibale misato basangani mpo bayiba mbongo mboka oyo eza mboka bakongolais biso tu il faut to bénéficier na barichesse ya bakoko na biso mais tocomprendre te pasi epuis mboka na biso eza jeune bajeune mingi baza awa basalaka te bachômeur yango tolingi changement ekota na mboka tolingi baoyo bazokonza mboka barespecte mibeko ya mboka tolingi primauté de la loi primauté de la constitution tolingi bakongolais nyonso base soumettre na mibeko oyo biso moko tozopona yango wana lelo ekoyinda po ifo to marché tokoyiba te biso tokokase eloko ya mutu te tokobuka babiro ya mutu te mais eza droit na biso to marché pacifiquement po bayeba bayoka message na biso voilà ni quoi l'équipe me penge et pengene Fayou
message. Paris là, les États-Unis, Bouddhiste en Belgique. Moi, c'est là, moi, c'est là. nanga basali na ndenge na bango tolingi réforme na seni Kabila koyeba na fond ya mutema na ye bakongole balingaka ye jamais bakongole balingaka bande na ye ba féliste te o ba bengi FCC balingaka ngote ça Kabila le sait très bien. Voilà pourquoi Tolobi il faudrait désormais volonté à peuple est à la respecter. C'est pourquoi nous nous battons pour que Seni est à la clean de choses de sorte que volonté à peuple va respecter en gros na ba vote. Merci. Déterminé à vous marcher malgré vous les autres diriger moi les la population. Non, donc c'est la population que population va bien que liberté, la paix, na bengi prospérité, ça s'arrache. Il faut yomoko bundelango surtout si vous êtes conscient que batu mususu balingi ba privatiser bino ba comme lokola bangonde batazana droit ya vivre bino bozana yango te. En mettant, en privatisant Seni et loko bazonu kaeza yango wana faire perdurer instrumentalisation du peuple congolais, faire perdurer prise en otage du peuple congolais na ya institution yango moko oyo esengeli kopesa bakambia solo oyo peuple aponi yango to bimi tolobi non et non et non. On ne peut pas désigner des gens sans passer par la réforme de l'institution. Toboyi que les Congolais va comme riser à monde. Yango ana malgré que Alobaki va sala ngondi tolobi toko sala yango parce que le peuple est au-dessus du président de la République, le peuple est au-dessus de la Constitution, le peuple est au-dessus du Parlement, de toutes les institutions. Ici, comme Bango Balinga en compte tenu volonté du peuple est mourir avec sa gueule d'Azali au-dessus, tozo marché pour Nayango. Bemba.
Bemba, dis-toi.